bonjour bonjour diaspora RDC surtout diaspora RDC bolela ki mingi bobaki Aurélie lukela biso ye babi to bomi na kombo to présenter ici ma alors non lo bana kina bika bana kin tout ba sur fa likola www.diaspora-rdc pour mon ablo na bolinga l'on émission ya bino parlant de meli bino oya bino oyo bosengi bobi papa buchu ba bien na yembela ki bino buchu oyo ça bino bien ya meli bino Montana Kamenga oh non pesa mbote bonjour Montana. Ouais bonjour Aurélie. Montana sol le pena to yesu pa na po to lembi bapel bana poto baleli diaspora RDC boza Montana te na poto buchu to balura bo buchu yambela biso esa so na buchu wana eningisa biso ba cha mwa acha mwa ai to cha woni. Bon, merci. D'abord, on appelle si merci Aurélie, nous avons passé la parole et on appelle si tout au bazo la nation siko na diaspora. On appelle si on va monter bata poto, bata Amérique, Asie, partout bata la biso Afrique, partout donc vraiment monter trop. Bébé Bouchou ça ezanze munangai, ezanze mona embi ba fait mo za réel maramo o ça la mara quoi. Moi si azwa ki mo abotola mbala batu. Et puis il y a botoli mbala yango quoi yango to benga bébé Bouchou et comme phénomène pe Bouchou donc na moi na ba bord moi mi mikolo mon mi avoya moi gare so moi gare tu vas benga Bouchou donc mais il a sika que batu andimi yango donc na kumisi ka nzambe. Oui Montana ba yakin balinga batu nonze Bouchou on peut bobeta biso kara on dit so bino mise loko bozonga trop na poto on dit biso na kinto za sina droit blanc na bino te hein. Pourquoi nous biso beaucoup nous banga boule na kenda su poto to bit musique betara su ste na poto lo ezarate nga la vanda ya koto yo mageba na bazana poto mais nga tozo buna na awa to uti Lubumbashi ko beta bébé Bouchou to uti Kisantu ko beta bébé Bouchou dimanche les gars to beta ki on a Palme Beach tozo buna na tozo na kini kaka. Mais Montana mo aruma mo za bi mikolo uti to bara papa na ozonga ki papa veno defa to rebate le soni mo beta na papa na. Non on a papa de temps en temps il faut ko sola na ye ko yeba nini oyo ya lobby ada muto asalanga na zandi na za lelo boy faut reconnaissance on ça là donc na za la choité donc il faut tout le temps na considérer kaka. Oui, ben diaspora RDC, bon moni Montana, na su ke bo comprendre mama loba. Montana habite de fois papa na moro, moi anya sata bimi azonga papa ka conseil pour tambola malamu. Mais Montana sont totalement bien, vous avez pas de fois au kenè pas mon pao. Lelo za Montana au créer le nayo, au peut quelque part na kin moro, d'après ma fanatique ne va bundela yo. Mais sont totalement bien la génération ni on se pas mon pao. Tout le monde va fali pour tout le monde va faire rigola. Bon bet on dirait moi mingonze yo maman on dirait amoza. Neto koti neto zone neto koti darani. Te peut-être yo éviter dimanche les kina so dimanche ka o. To ina Palme Beach o yagite. Invité ngata. J'espère que c'est une invitation. Mais c'est les gars na télévision, les gars na télé, na radio partout et puis Jean-Luc toi tout le temps à téléphone. Fala même mayo ya na concert. Dimanche les gars ko kuna to bete na Kisantu na ba Congo, ba 120 km/h. Donc c'est ça quoi. Donc biso beta na biso moni sola mina Jean-Luc alors ça va programme va ndoulé ba nini neti soki neti dimanche zo to beta sur concert wana ben ça so ya otala quoi. Merci d'avance pour l'invitation mais ngala Jean-Luc to so concert mongo et ça va concert mo louer instrument louer salle au salle publicité na mbongo na yo moko bamba to ba yebele au salle plein on le hôtel là c'est 100% mona 90% ba master na yo moi tant sous 5% ba ve na yo ya chose pas ka ikombe quoi yi si quoi ya chose pas ya moto mona yesu na 4 momi ba obligé faut ko taka ofele si ko au sala plein les autant sur hérité vous qui azali otali Benji Garé moi so azali otali Debs Mutombo otali Olivier Mbemba Charlie Bukaka Godard ki ngamba yepsi na batu na bango. Si vous voulez voter recette pour essayer dans mon boulot, mais vous dépensez mon rebelle, mais vous êtes bêta. Mais sauf que biso le roi te comprendre ce que tu vois que c'est comme mille la province. Tout est cananga, ça qui bien bat. Moi kuna bat futa na mbongo, et na mulongo futi mbongo na Kisantu vraiment na Kisantu merci parce que ata mutu moko te afrodaki, ata mutu moko te ko expliquer ngai camarade à Montana te tout le monde a futa étiquette na mais to bêta.
Oui, ben diaspora RDC na so ke bola na Montana bi azana e. Mais ben kinde to bo mambango relation bele. Concert à 100 personnes, 80 personnes de relation. Orbimanini. Mais Montana tout le monde a fallu pour pas moninga na yo ba na le quartier latin après sa mission de chance. Aïe ba musicien na ye ba beta mutna mutu aza par na ye abi mape na ndenge na ye. Na ebité na album oyo. Est-ce que musicien na ba na champo depuis que vocal les ans à la montée. Mais chant parce que bino pe mo pas ou malgré tout. A fula bino est-ce que yo poser idée fula musicien na. Pourquoi pas so qui a dit c'est non musicien ba yemba trop. Et ngai na soko ebité nga na komi producteur donc na sali label na ngai ngai et nga mona za produit ba musicien na ngai donc na commencé la système ba single à part album na ngai ma oyo je ko mona ba musicien na nga ba sala ba single au mona binatan sous chef d'orchestre na nga après ma single après Janelia sali aye ba rite ba panneau solaire ainsi de suite malem mais nga na sa elo te pona na mninga so il le fali et pour pas décap la merveille après c'est pas mission na chance pas ça la banzim ils a chance na bango et puis ils ont nzambe a inspiré alors nga na kozo mutema ka moto te lo koya sali bongo ndape vote ya ngomba te be ba sima bakisi donc biso za attendre biso so ekoki nga lelo na comme producteur so temps ekoki nzamba bi bon sikoyo banda opesa bango na banda opesa ngo banzembo donc to tika attendre tant quoi. Oui, ben j'espère de sénation que bola na Montana malam. Mais Montana on dit la mondre bino bolinga nous sommes moyemba on dit nous sommes nos producteurs. Côté kuna Kofi Central. Tozo ngabo fali poupa. Tozo ngabo Montana pa bioye producteur. Parce que banani ba koyemba. Po bino ba lika ba producteur. Là déjà album ozo beta bébé buchonga mo producteur. Donc on na programmation tina ba clip tina promotion na TV ngamuko. Ngamo producteur. Pour moni lelo ba producteur ba za souster. Ba producteur va comme ba aventurer a producteur au moins za pe na mbongo te mais alinga ba benga producteur a ça la paye rien yo mo de musicien o ça la tout ko le de producteur le ba producteur na Congo to ça producteur te mais bo biso to ça maboko to ça mamango mais quoi donc ngai avant ko ça la producteur ngamoko na auto signer contrat na ba producteur moko ba na États-Unis na tanga ko mona bango te au moment porter bon mona parce que to ça eloko moko après ba bébé bouche o ya ngomto bima. Et nga mona sa label na nga pona na zo temps ya produit pe musicien na nga pe na blo na nga mo po album be buchu na so nga mo producteur. Mais Montana bino bolela ke ba petit ba longwa ba petit ba ingrat ba petit ba bon. Mo te idée wana bozo ya production idée ke bino mo produire ban mo te ke bolongo la bon. Pour nga pe na so na zaki musicien na yo na beti plan na nga kata eloko no so simbi ve na nga na ke mo te bino bo comme ça mo ebe. Eza mutu bakanga pe batute. Donc lelo na lelo ya na tana ngosoki asenga akende so okena momanini omoni lelo nga Montana pona sala orchestre na nga lelo na sali au moins 9 à 10 ans et pas général d'effort na quartier latin na sali 8 ans omoni lelo nga lelo ndo so zunga lelo boyo okena nga na mboka lokola Burkina Faso otinga na makolo omona bato ya Burkina ba Burkina be ata bango nte bala nanga te ata bango nyoso te. Mais au moins quelques ah Montana moi Montana ba yebinga so ke na Togo ke na Benin o ke na Kenya o ke na Tanzania donc na ndinga mabete na za kombo o partner o kende na ba yebi wana Montana siko le na solo kese na ndinga na zonga o kende beta kuna sara bien parce que so ba cheli ba bi Montana o beta Tanzania ba yebi this is Montana parce que yo so ba peso ka nzembo moko kaka o kimi o mwito sa elo te o ke na mujima ya ba yebi yote. Il y a monde déjà qui a ça n'a pas eu bisangata yo mona pour produire na maxi single à saline succès mondial na internet tu vas singera ne ba senga biso ba na poto ba leli alors ça souvenir zo biso moi non moi ti bino mo ba leader bo faciliter ba orchestre na bino e panza na idée que bino so beaucoup ba producteur parce que tout le monde ngo ezelo ko bandi le loté tout le monde qui est président moro boya pesi musicien na chance que non ça l'album na kati orchestre so elo ko ane simbi musicien boaki. Dans le roi, biso penate ebite ba la porte bolanda biso na teso boza de même avis avec nga ke le roi na zo panza ba orchestre. Ouais bon ngai na ibsa Lorian bo encourager les malte. So mutalinga sa bongo bo nga le na misimo na temps comme on a été à BCBG. Azo expliquer nga que non ngai tala bo na ese ko meko longwa te. Po biso te ba conséquence ma ma longwa wana. Sala kombo le kala ba TV, sala ba nzembo ya accrocher. Faut pas savoir conseil wana ko longwa trop tôt le nga na mission belé en orchestre nga ba balé da ko bima déjà que mutu boye mais ba yi pressa ko longwa le lo so ba chanter wana ba yi ba bon chanteur
so ozi bango tie bango na chanteur na mo lokola Janeli o aimé bébé Bouchou wana aleki bango rien na yo lelo e pour la bébé Bouchou donc bato ba otala bébé Bouchou na poto na États-Unis ba omona pe ya sa vocal donc aleki bango pour na ni patience na ye avandi ti siko ekomi peta na ye ozomona donc pe bo encourager bango bongo te même sœur na ngai Bibiane Mwanga ngai ata popi Mwanga na Bruxelles ayo singa bileki na ngai patience yo zaka nango ba mission nango pe fo bazana nango pe ba mission Congo fo bazana nango ngabi ouais sœur talaka ya popi Mwanga oui bah des soirs de ce Montana bi ba mission Congo bazana patience bon na patience ni sala ba bi 10 ans ngai na Big Star na kuma pela na point donc so obika so kuna okotna raison tuna ka tongole ni à point bien cuit blo mo ndengwa ngas kuna bien cuit pena na Big Star mais voyage à poto yé batikanga bakei na bango pe poto ba beti ba concert na bango ba tunbe Montana ngati kana na kin na longwa te na vandi na structuré orchestre to bandelo orchestre à zéro siko vient la général des fois au grand prêtre Sénéchal l'air accueilli ba mission tout batikali mais l'air ayé to sangay na auto tikala kia to sala force pour les Big Star za liboso donc patience na nga siko lelo oyo ndem te futinga lelo oyé na répétition biso je crois répétition so au moins te to tindi oh non Olivier même akeno luka kombi kuna bozo instrument ya tete wana instrument la biso mo complet to voyagera na ba mboko to kendaka so bito bimisango tout au moins na place oyo tondaka ozomona to wana siège na biso to répétera gloire à Dieu inchallah to ke na so malembe to bito ba concert to ndima tuna Cherika Bamba bo Cherika Bamba na Palm Beach tuna Montana beta ke leka hende ni ayo biso ke banda Palm Beach e banda ba mise soit disant ba prêtre ba beta wana ba tonisa ndenga na tonisa ite parce que nga zana bato ebele balinga ngai bato ebele balinga nga na finga mutu te na sala ka boulot na ngai ozomona net leo la ye na musala mais so na yebisi yo okotuna Jean-Luc ayebisa mama abotanga batuti donc a sala accident lelo donné na so no mama na nga za na hôpital courage Montana ozomona mama na nga za na hôpital na tongo na ke to ke na ye ba scanner mutu ne to ba siko za na hôpital donc madame nango to za na ye ba fani na hôpital mais le quoi j'ai tellement rendez-vous qui manquait ton avis non fona ya ba mise pe wa répéter là donc il faut participer à la répétition bah www.diaspora.com diaspora RDC donc bah diaspora RDC bon Montana net aux abos on a lié à répétition à Montana orchestre Montana et ça au grand complet ba musicien bazali ba danseuse bazali Montana bi patience na lelo akoma ba instrument na yemoko patience na lelo et futaye ba musicien wana bo pata na bino te bo ça succès mais bo kende bo louer na bino instrument na kombi bozonga bo za bino désordonné ay bo za patience à 12 ans pas général des fois 8 ans pas grand au pao ta lo e futaye mais Montana toto le kan décembre toto le kan bonne année tout le monde va danser bimé belé tomoni ba danse bien belé tomoni ba générique bête to on dirait Montana bête maman to lo baba na kino on dirait lora ba la poto bo akisa bino ne bino ba mise bo lo ba mais biso ba diaspora RDC bi ke ba poto ba linga bino on dirait bino bo akisa bino pe biso net Montana décembre qui pe biso ba notre gaso bébé Bouchou générique le rané ti promotion za la ngote donc na invité biso d'abord to sala été to na voyage donc ba Noël ba bonne année to le ki on na Lubumbashi to za quitté to to misa Naomi je crois Naomi betaki mais ce que problème est na bino ndeso wataki sasa awa bolinde ba crier à bêtise so ba chuba kotisa bimisa a bêtise danger on comprend Lorian lora biso ko chuba na kotisa na bimisa na soki ni pesa bonga so pa position so ni ezakite yango moye bo chaka ezate mais to beti Naomi ba to ba bina yango biso malgré biso zaki na biso te donc et puis nga na ko beta bêtise te na ko beta musique bêtise te donc na kendaka je crois nga ba to yebi nga na banzemo loka ba love story ba général major ba bébé Bouchou yo ba bêtise na katite ba lelo to komuna mangusa na nga ba ba se pe nango bêtise na katite oui ben bo so rendre temps ozubina temps yo ki album amuntu bande bandeliti suka omuna mnoke album oyo eleki oyo bo kanisati mais yeso yimba koleka yete mais pomoni biso to sara moi ngani tingabu na sara moi fort ya oluka ba mélodie ya sika ozumona po sonde na yemba ki boye na album elani je crois que album na ngeleka ki na album be Bouchou na rien à voir ba mélodie ya nemote
ozomona oleke bamsuba ali banda musique na tilelo ayembaka nzembo joka boyebi bango ayembaka banda ka niance wala tilelo ça ba suite fait ayembaka suka na ndaku lo ba yemi na chambre lo na salle siko ka niance banda musique na tilelo yonga ayembaka mais akotika moi kotisa na bimisa alebinobi ala danger. Oui mais j'espère de c'est bon comprendre que masalanga José Longa na Suisse José Longa Longa skin moninga ya fait ngai président d'homme na Lille ayibsinga lobi abenga telefone bina zu disque na yo ya bébé Bouchou na tche na zu disque mutu moko boye na tche na muna da qualité na no ya yo eleki na qualité yembeli ya yo eleki ba mélodie ya yo eleki nini ba tema banzembo ya yo eleki ondie nzema mutu wana wa okumisa yana onze mwa ba amike Montana nga eba mutu wana che ba cede mbale à comparer ya yo eleki selon mutu wana mais qu'est-ce qui fait que yo siko o ya yo eleki ndesi succès mais ezala ngote o wana bandit na c'est succès c'est belelo ni esa lo wana o yo siko yele apona nzemo ne neti yo onze otikala mambo kisa wana mambo sambela o yele nzemo o yo ya oui bébé Bouchou moi tango moi t'es moi auto mis album et ça a été nzemo moko qui prime c'est la toke malembe album nyoso 1000 lelo album nyoso 1000 lelo yebsanga album nini mutu nini asali nzembo koleka bébé Bouchou ah bon ba question ça nga ba réponse ya monta mais Montana pardon Loriana moni papa Lutumba Simaro Masia o asala ba nzemba bien ayoka nzembo bébé Bouchou abi non nzembo o eza vraiment ya bina pour moni ba nzembo so o ezokanisa ba nzembo wana ba ndeko nzembo et comme non nzembo te ya ne ba ndeko na ba nzembo zo album nanga yoka ba nzembo ko ba mangustan au mona mndaki mwana mbalo tala lelo ba bana France parce que l'équipe pas ya père triple père triple na Château Rouge wana Guy Laredo décision moi ezaki ba disque misika ba cha et comme père ba che bébé Bouchou obi ke ba disque tout ba moi lundambo alo azaki nango po disque na poto na bimate pour muto fala bimisa wana poto bon mutango ebika ba producteur ba soi-disant ba producteur avec ba bimisa na poto to selara ye ga na nzambe na ina ndinga soleil na vie na mo epseka bimisa ngote mais disque koti quand même pour ceux qui na Londres ya ba Sam Kunku okuta mais Montana moi na diaspora linga moi vérité vie wana boya ki disque no bima vie nini parce que yo yebiye ba diaspora linga vérité parce que ba na posa na yo ba posa ba elo ni to empêcher Montana aza obiso to lingi omoninga aza mwana nzambe lelo os na so ke na Londres pas Sam Kunku okuta disque zo beta soko bengi Lick Lutonadio de Londres au moins na car na bébé Bouchou te beta soko yepe na France wana au moins ba maître Mandonga la ba vient na Valentin Vangus ba Ricky Manitou au moins na car na bango so bimi o kamna mame bébé linga zo beta donc naza veut dire mwana nzambe ngai le ozo lingo nuire nga ko rater parce que nga naza mutu ona tambula ba master na ngai za banganga te ba pasteur nga za mutu na église ba sala pena de lundi à lundi wana ba osambelaka pona Montana donc lengo zo lingo nuire nga ko ngati bon ba diaspora de sebino mo boyoki la tuna nga Montana mutalinga anu ye Montana salini aboy na e Montana on n'a pas trop voulu yakobeta histoire à passer parce que ba so ebio ozamo na defa ozamo na Kofi Olomide mais beta mo loko moko boy yakala ba diaspora comprend que Montana sila na été malgré bébé Bouchou malgré nini voix wana boyebeli obolingela ka wana Montana na ngobete so mo nostalgie ça la moi bien yo mozolo ba yomoka osa ba contradictoire ka yo moko mama omoni ngako Loriane les mots Aurélie pardon pour Loriane comme Loriane elinga ma trop le roi nazane pembeni Aurélie moni ngana za mutu oyo le ozui micro na ozoloba il faut l'air mo okumsanga ta promesa te promesa libiso te biso to yaka boni biso to pusa meme na bino to yaka oba balobaka moi na balabala bato so ba Montana sila ba muso bia sali parce que faut la savoir que na osila te pour muso ba ondima Bouchou te biso to ondima Bouchou mais muso ba ondima Bouchou te parce que faut savoir que Montana boy ba defa o Montana quartier latin ti lelo azali ngala ebike miso ba internet za faut moi songi mo ezala pour moi ba vie ezale belé mais na okota ngote
Nako omoni ngayo papa Lutumba Simara boaki ameli belantsa pa makat po abionze katsa bisong donc na temps ya kota mambo wana te joko kutinga bonne mine nazali donc na temps kota siko mamunde ngaloba na ba il faut okumisa le mungai na sens nini ba monsieur tout obino yebi wana ba koma oyemba bêtise po ba tshaba ngoka menga montana yemba bêtise te ba ochanga ka leo na oti Lubumbashi pona bébé Buchu pona ba M23 to to beta leo na Kisantu pona ba M23 ba bébé Buchu to so kenesu a Chikap poka na banze mona biso to sali donc na kokota na polémique te ya mambo ya salabo te ngala na to beta dimanche lekaki kene na Palm Beach moni fo l'air mo preuve zalara ok na Palm Beach oluki mukolo na komona ye boss Cherika Bamba lobana ye montana beta awa dimanche ndangina ye babando sala na yo oyo obetsa banani na banani aotangela yo banani bon selon bilan ça on na sala play ole batutu awi so que concert le dimanche awa bato bon nan ba yawa te Montana question c'est que no bete absolument nostalgie bala pour ba diaspora de c'est bon la nostalgie mo ba msu ba bosani ba bloko kala na beta mo de momoko et ça ba au moins bien angana yembi na nzembo mwasinga na lingaka na motema nanga baboyisinga ina makasi mabele madova angana kokufa yoyo ojo nzembo yebi yango te na bota mete me biso to yoka musique sikoyo moni nzembo yo nasola ngo trophée na Douala na Cameroun wana tana mwana mke weza titre na mwa interdit na on a Big Stars donc ngana biso ke banda musique banda professionnellement la banda na 91 donc 91 tilelo comme on a lobama alors ko boulot te bato ba comme on bandi ko lobama na 2013 et demi awa ba ko ke tina 2025 on est succès aux zango ya facile au gros on succès si ko garder ango ozo ko garder ango siko to betaki na Palm Beach dimanche to ba na général major yaka futanga nyongo nanga ya bakale nyongo nanga ya badodolora wana ndo yebi yango po ba série na bino to bani na wana leto longo na wana to beti mokoloko ya mo bebe mokini mabima moko ningana oye naloki to banjeluta i sentiment oyebi yango bon mais des soirs na komiso ba bolingo nenge na lingaka yo mitiana kana ngaye to beti oyo siko ba okese oyo landa simebeta basima na biso faut bozala ba œuvre lokola ba oyo mobile bato baotala bino siko le Montana na okese ni bakobima esa nini ben diaspora RDC bo comprendre que Montana silence Montana zali boyoki ba bloko bolingaka Montana to ka bébé Buchu ba lobi to ka bébé Buchu esa ya biso be mission bébé Buchu o esa ya bino ba mission bo comprendre que bébé Buchu ya wana ba na poto ba bengela bino ba mission bo comprendre Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Est-ce que chez Rokozala na bolingo ko pesanga na lia sokeke na laisse le reporter na tour de Babel sokeke na boitu na kolandango na kano rapi soke toli na mainga na kobongo na mbisa na kazona mangusana ngaye mangusana ngaye Pirus bunga boss ozoka banzembo oh na komiso ba bolingo ndenge na lingaka yo mitana kananga eti baba makado mesika kola bolingo liza ebutatika taba mengo na waya manzamula yata i senti ma maman je l'aime à la folie mawananga ye Chéra komi M23 kotizamba Chéra simi maloki po abarenga Emame bebelinga Emame indelinga Emame bebelinga Emame
nelinga. Diaspora RDC, vous comprendre que Azali, orchestre pe Azali, vous comprendre tel rare niveau orchestre. Na sou ya pesi bozaire bo beti maboko. Bolobi mutna biso Azali quoi. Orchestre yango ba poto bo mona mona bilongi bo mesa nango bon mesa ko kala mingite ezoya. Donc moni le roi tumbel biso biso to yembara faut na boss Cherika Bamba. Tuna bena Pirus Bunga boss. Boss le boss. Boss le boss. Ah non, faut la chaîne. Faut na obige na leli kutu mukie. Donc les gens mukie donc ma mise karaoke. Ah Balobi le boss Pirus Bunga l'élégance à la peau. Ba diaspora l'habitat très élégant donc. Moni il y a des boss et des boss. Ah, t'es là, mon photo, la vérité. Boss Pirus Munga. Ah, non. Tu mets en bord, mon roi, Milan. Yana Toms, Igwe. Justine, les calolo, les calesmons, tout. Yo, qui t'a compé les caillots. Na kombo mapeso na quartier Miss de Galaxy. Qui mi bange, bazotonga yo. Makasuna monoko na masapo ya pokwa. Malobi ozalaka Echanchwa basa 3000 Echanchwa basa 3000 Mado vai Echanchwa basa 3000 Vraiment on a Janeli. Valentin vango sobetanga masasa polingo na motema kosimba kasanvole lokolande kapimbo katsala kakate emandongala some montana pasi nangae leader Timako Karitsevu Kaleli Polingo Victor Ngimbie Matsemushiko Alexi Lonkonda yo motola bakia okotikanga chame o prometa kingai des années de bonheur fêté d'amour Claude Saoudien na monangote Julien Ikoli Filo Mbongo Frasi Lonkonda Peta bouche babara nanga Peta bouche balave Clarisse Lokwa Peta bouche balave nanga Basurmi uwe bayoka bafekle pe bamona oyo nzamba salina bomo ya mado vae abulanjela kosala ye apesa mwa badon abakisi bakwebele abakisa mpe levi lokola mai na petrole sangana kateo Sambalinga kosala ye iranium préférant bimi moto quelle beauté d'amis dans ton cosine molengi Jean Didier Diangei ayoka gu Hérité-vous qui n'a si la mola melisui na makila Otangi komba na ngana sase na ngana nenga ya mabe Ozalinga na pesa mon kongo potanga kombo nanga La véritable c'est le cœur kasi machetane katakali kambo Sosali sanga ibosolo na eba yozayanga to ya biso Na tika koswa moto po ba faire ngwe koti benkoni Réputation basoma kana mbongo to yanga yo bebisi Kokola kanga na nzela na miso bala mike bazoganga Einda some Einda som l'amour inda linga gogo makile inda linga lelo depse mutombo Nazali difficile Nazali Yamotazio kanganga na pungu ya bolingo mama Yamotazio kanganga ina pungu mama Niclette Claudie Tracy Eddie Roley Belizema Claudia Echanchwa basa 3000 Echanchwa basa 3000 Mado vai Echanchwa basa 3000 Premier jour na mona kuna prata kinga force nyonso bébé démarche betekele kaki makasi na kokatue quelle beauté Mado va balingwa komisinga malere nzambio Levis kanga mbutu risque Saint-Denis Rachidine Tima sommet de sommet lingaka babetela ye mabako zizale wamba lingaka na benda ye bakotoyo na longola ye bampuale kayo na kalinga yo na mafuta mbila ole la chalala
benanga na molema simbanga bakoto yeso kotikinga na kokatwe walanga na keye Nzambie nana Nzambie ponini yosala eloko yo bolingo ekoma kosuanga lokola lianzi soki ezalaki emandonga lote pasa tuluka bebe antabaleli Meleli. Voilà, bana diaspora RDC maboro. Nasu ke bana diaspora bana kin, bana Congo erbo c'est fait pour comprendre que non, bana babi diaspora na kinte. L'état m'appelle na poto partout dans le monde parce que boss na biso Pirius babi Pirius babi boss le plus élégant. Babi son monio élégance. Très ba Jean-Luc Kadima, Aurélie Ndabi merci tala Junette Babi coaching gara talara et Laurent on bandara et c'est vraiment coaching ba caméraman le plus swag bino boza bino ba na diaspora RDC pour comprendre que l'autre na Montana pour comprendre maman leki Montana ebite message no eza nini pona ba nyonso ba rotalo lelo na pokwa bana poto bana kin bana Lubumbashi bana partout pour ba rotala yo message no eza nini pona bango tout va la biso partout quoi dans le monde ba sœur nangalo Adèle Mwanga et Meibert Mukelenge l'ingénieur Lick Lutona de Londres tonton Malos na Paris na la moi batebele nazana kesma mengi en Allemagne batokola ba Douve Moweni Playboy Rachidine Tima de Boston moto asala mariage peut-être au devoir de domicile peut ça bilobe là donc tout au hôtel la biso on a ko baka boluka penda moni disque na ngai bébé Bouchou en tout cas je confirme pe na zolo ba leki ba disque te milelo na qualité na son na yembeli na mélodie na ba thème banzembo na tout et leki ba disque milelo de bosala tout boyo ko bolana teke o kotisa chubisa bibisa na sima sote boyo rapena banzembo ba M23 chira comme M23 kotisa masima no ikontrenga boyo banzembo ba mangusta boyo banzembo ba Milan mais Montalanga sona ki chuba e sala bononzonga isusu ba diaso ba excuser nga no landa album Montana makasi bolandango so yo ki chuba e zongisa e to royal isusu moni ngai na webisa yo Aurélie ngana li responsable même mission ndé bazana so yeka na vocal moeza o kotisa bimisa na olongola mbala moko donc ngana na vivre bon te puis bon malheureusement la vivre na ba na ngatu na parler malgré pour le quoi bima mais na père des enfants na ça so na ndako na ta télé na bi loko za mabe na olinga te ba na ngaba tala ngo quoi ozo on parle et puis dans l'entourage moko o ba conseiller nga chaque jour donc batutu ba na poto so na mboka na mino disque commenter kota na iTunes ata na Japon ata na Indonésie ata na mboka mabenga mboka nini ko banga notre diaspora lango partout donc bobe dara 3W diaspora RDC bon moi non Montana bon vous avez ba contact na www.diaspora-rdc.com c'est quoi la chaîne nani chaîne bata Pirius bunga l'élégance dans la peau est très élégant plus que l'élégance vraiment na habité quoi sala moi tout au senga numéro na pas Jean-Luc o megana le ngala rasel ba poto ba le la Montana ba bengo ba yo kana soko bombela bango ba ibanga tout na koya donc ba poto Montana ibalie chombo donc balie chombo ata téléphone à 9000 euros au sombate donc so bolingo zo disque na bino so bimbo bako benga quand même manager la chose la moi moyen collègue biso comme héritier vous oui héritier vous qui va les managers les plus célèbres bako benga so le numéro manager na biso héritier vous qui au salaire plus 243 9 4 fois 33 003 donc plus 243 99 33 003 donc plus 243 99 encore 33 003 Bozabiso donc Tozali en tout cas boss Pirius vraiment tant le numéro manager le roi numéro T
bengangata pour la 2 secondes kaka. Oui, Montana mo mbote, la musique est en la mbote. Moi 3-2 personnes pour te conclure. La pesi mbote nanga na kode kuzula na Angola, mutambongo sakanate. Na pesi mbote nanga na Biyoka vraiment bomisa nango mabale ebele. Maloba basongera lobaka nango kaka ba mensonge. Nadina ngunza kanga matoi na biyoka matoi na yo emesana se koyoka basongera. Soka yoki mwalikambo luka o vérifier bébé. Oui, bana diaspora RDC. Na souka bo sepele belé parce que Montana bino bo luka yé. Bo jouer en exclusivité la répétition, bo mon ambiance en des ali. Ce qui est émission qui malam so bo monsieur bo c'est pas une émission. Bo peut sa merci na Pyrrhus Bunga. Babi le boss le plus élégant. Bo peut aussi merci na Tandi Kadzima. Babi yenda le Montana yeli bino ya Mobimba. Balobi Ginette Mwaka Balobi Peloire, les caméramans les plus élégants. Babi tale ngamba mobali. Big up. Quant à moi, Auréline, je vous dis à la prochaine. Bon, c'est là. Bon, il y aura toujours www.diaspora.rdc. Les images qui parlent. Totiki Montana et Jigal nza au prêtre na ninga mkete. Donc à somba, à tonga, à buka, à tonga ba 15 niveaux, ba 20 niveaux nazo comprendre te. Na pesi mbote pa ya Pito Luka ya tata mapasa mobala Irene Ilashi. Eh, mangusana ngae. Mangusana ngae. Mangusana ngae. Nalova. Nango mangote malembete mena Charlo. Sokeke ina lesel na ko révolter na tour de Babel. Sokeke ina boitu na kolanda ngona canon rapide. Soke tolila mainga la kobongwana. Amela kajuna. Mangusana ngae. Mangusana ngae. Nalova. Claude Saoudien. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.